Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Ténard TV. Merci, Navao Balandi des shows Ténard TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakamio sur la canal, papa, maman, Simba, Naboke. Dans une image, on a vu l'axabino. Au moins, on a vu une boca na biso, et autres qui n'a pas pu faire. Autant la une population va souffrir. Au moins, on a vu une maman va passe na RDC. D'un côté, autant la population va souffrir, et de l'autre côté, nazo l'action au moins ndeni ni mbongo ya Congo ezo kabwama ndeni bamsu ba osakana na mbongo ambo ba mesa oyo na chelio tanto okokanisa na zandu to na gambela okokanisa ba mesa gambela to ba mesa na zandu eza zandu te ba mesa ozo mona eza pe gambela te eza pe je ne sais pas okokanisa peut-être ba mesa monka ba tekela ka je ne sais pas ba makala to ba biloko nini o nazo l'action awa eza ba photo et outi na sika ba mama bazokende bota et na hôpital mais il y a chelo image oyo ka explication au mona ndeni ni Congo bato baza mitema mabe ba autorité ya mboka na biso baza mitema mabe komona condition nini ba mama bazolotela yango te or na bisika boye mwana na limona mama na ye abimaka au moins en bonne santé mais koya kobota na bisika ya boye ndoko mwana mbala moko mwana zwi ba problème respiratoire mbala moko mwana zwi tétanos mbala moko mwana zwi ba infection ebele ba mama boye parce que comment mutoki kobota na esika ya boye na esika ya boye tanto yoko kanisa ndemo moni bokanisa ki ba mesa ya zandu eza zandu te na ocha ota mais na zwi l'action de l'autre côté ndeni mbongo ya mboka ezokende ça dit RDC basi bakabola mo parti kota est bato mosusu bazwa ba gérer na ndenge na bango so etoki kota batanganyika na likolo kuna bakote katanga likolo kuna na kati kuna pe bakanga bato na bato bazwa na ndenge na bango so toye na kote Kinshasa kuna pe bakanga muto na mtazoya na ndenge na c'est-à-dire mboka na so yoye ba bakabola mo déjà ndambu muto na mtazwa parti na ye muto na mtazo gérer na ndenge na ye et à tout l'angana image pour ozwa idée ya comprendre des choix sur le bateau. Oui, papa, vous pouvez nous expliquer où nous sommes où maintenant? Nous sommes à la 27e CMCO Kandal. Oui. À l'hôpital secondaire de Kandal. Kandal. Juste dans la salle d'hospitalisation. Ça, ce sont les lits d'hospitalisation de l'hôpital de Kandal CMCO. Ok. Et vous êtes qui? Moi, je suis le chirurgien Kangwangwa Soumedanien. Infirmier chirurgien. Très bien. Merci. Est-ce qu'on peut voir la salle d'accouchement? Rapidement. Oui. Je prends l'image. Là, c'est les lits. De consultation. Les lits de la CPN. Vraiment. Docteur Arovunda voit ça. Docteur Jeff Tabou aussi. Les lits de consultation. Et de l'autre côté, lit d'accouchement. Vous êtes avec lui, hein? Docteur, et les lits d'accouchement, voici ce qui ressemble, les lits d'accouchement de Kandal CMCO. Oh lolo, c'est vraiment très bien. Ok? Vous avez des malades? Voilà, il y a un malade hospitalisé. Il a été opéré. Oui, opéré pour les cas des kystes ovariens et la pédicite. Quantième jour? Aujourd'hui, c'est 4e jour. Maman, ngeke kondila mbote? Ngeke kange bien. Donc, papa, qu'est-ce que c'est mbote? Est-ce que vous savez que c'est mon oncle? Ah, c'est mon oncle. Donc, à qui tu sais facture? Voilà. Tout ça, c'est-à-dire, na RDC, bato bazo kufa, ezate qu'il fallait ba kufa. Bami ba kufa na RDC, ezaka ka manque de matériel, manque de moyens,
manque de médicaments. Parce que la condition ya boye moto ya kobotela mesika boye. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Parce que dans l'état où est-ce que moi na ya kobota manesika boye, yo kobota mesika boye. Automatiquement moi na comme na ba problème respiratoire, a comme na ba tétanos, a comme na ba infection, a comme na ba maladie épée. C'est par rapport à esika où ya kobota mela. Maintenant ni bon maman bima qui en bonne santé. Bana bazo kufa ebele heureusement que côté wana nzambe abatela. Tobotama d'un côté na ba condition bien te mais tokola. Wana topesa ka merci na nzambe, gloire à Dieu parce que kobotama na bisika boye. Ce qui nous embête mon boulot. Mais d'un côté, le RDC un pays béni, plein de richesses. Mais tout le monde plein de richesses. Richesse à tout le monde a raté. Richesse c'est ali, mais tu vas jouer, individu de bakanga. Côté bazwa ya bango, il pas jouer puits d'or, cobalt, minerai wana nyonso mutu na mutu azwa parti na ye. Ce qui est baraté. Bakanga, monsieur totikala en otage. Comment commettre la maboko poto vivre. Pour vivre, il faut pas kabula bien l'os. Il faut pas kabila bien la ba mandia. On est tout révolté tous en boka na biso. Grave. Landa image siko mona. Au moins côté ba maman ba obote la bana. Dans l'esca ba osala ba opération. Dans l'esca ba maman ba ya kobote. Mais landa siko image oyo. Au moins côté mbongo mboka ekendaka. Otala de l'autre côté ba maman ba zo kufa bana ba okufa. Bana ba ozanga mousse. Matela ya kobima na matela, comment dirais-je, matela ou bien ba berceau tant wa botami pour la lisa mwana ezate même la Kinshasa na mama ye ezate mousse mama soka boti ba somi kiti ya pembe ba kiti ya plastique ba somi na coussin ba tieni kola kiti ya plastique meska ba ocha bana na lobela mona la sabino déjà mais nanda sko koto yo kamongo ndezo kabuma tala paquet ya dollars uzo kabuma awa tola. Merci beaucoup. Wow. Voilà, mboka ya yo moko. Tala niveau bana bazokende, tala bisika bana baoke ebotama. Omoni yango. Tala mo sko ndenge ezokabwama. Je sais pas, je dis sincèrement merci à maman Olive. Maman Lembe Zambe a Pambolayo. Amen. Merci beaucoup maman. Ça, maman a dit c'est pour les couches de mon fils. Pour les couches, c'est combien de billets? Ah, là je ne dis rien. Je cache. Hein. Ça c'est Djobour. Hein. Il faut cacher. Tu as raconté maman Olive quoi? Voilà. Et à Kokabeza m'a mis maintenant discrétion et zalaka. Discrétion et zalaka parce que peuple a déjà blessé. Peuple a sans espoir. Batu bazuzanga bisika kobota. Batu bazuzanga eloko kolia. Bana bakolia ba malnutrition. Batu bazokufa. La guerre. Quand vous avez un tapage ya mbongo abuya, il faut avoir la discrétion. Vous avez première dame. Quand vous avez kabila mutelo ko lingate ba film ka erno so de mona c'est pas propre. Et ça visite mon soit personnel en privé. Tant vous kabila pe muto kabeli ka na discrétion, tu peux pas autoriser à chaque action bazwa ka yo ba vidéo ba voir ka libanda c'est pas propre. Parce que tant va filmer, elle était consciente que va filmer. C'est-à-dire après mon morceau ya mbongo apesi bango nous omona les a paquet dollars 100. Mais tala ce côté maman okendo bota tala awa soki bazuka à $100 moko na maboko mwana mwasi oyo batie table kitoko awa bagarnir yango bien basali makambo bien $100 moko kaka bakosomba na babassin ya bien batie awa mpo bamama babota wana 100. Mais tala ce au niveau ya paquet ya mbongo oyo mwana mwasi oyo azotanga tala ce mbongo oyo azotanga. En tout cas je sais pas, je dis sincèrement merci à maman Olive. Tala ne azogumba mbongo na tala grandeur, tala morceau, moni épaisse, tala épaisseur. Ya mbongo na za ba sansa. Mbongo so eza ya sika. Ekota ke belé, au mona monde mwana ekoti ebele. Lembe Zambe a Pambolayo. Amen. Merci beaucoup maman. Ça, maman a dit c'est pour les couches de mon fils. Mawa. Ça n'a pas si na tongo leo. Tala spesika mutu aobotama me tala ebele ya mbongo mbongo soki bazwi yango mbongo batindi na esika oyo ya bakobongisa hôpital oyo très bien ata bakosomba bamateriel ya cher te me bakobongisa ata mesa oyo baadapte yango na ndenge ya bien batie yango propre basombi babassin tout consort
basombi bali basombi bamusi na hôpital wana basobe minimo ya bato metala niveau mbongo ya mboka ezokende yango nayebi si yo mboka wana basi bakanga ntango batiki comment dirais-je ntango baboyi kokende baboyi kotika pouvoir ce n'est pas pour rien voilà ce n'est pas pour rien bayebi eloko basali mboka ezalaka divisé bandambo bazwa na Kinshasa bandambo bazwa na Katanga bandambo bazwi na este bakabeli barebele na este etikala bongo ya mboka wana po ebonga esenga totelema eza mboka na biso peuple atikala abandonné tokoma kaka bamandia ya oyembelaka bango mpo bapesa biso loso mpo bapesa biso je ne sais pas elamba tout consort esali mawa pasi na soni voilà eloko na ngai nalakisa bino yango wana vraiment esali pasi mingi komona makambo oyo niveau bato bazosouffrir na makambo mingi ezosalama esali propre te na mbongo wana soki bapesi bango ata $200 bakochange bamesa oyo basombi ata mesa mosusu na mbongo oyo bapesi mwana mwasi oyo bakopesa bango bachange ata bamateriel oyo mpona kosauve milimo ya bana mais tokosala nini mboka na biso yango wana merci beaucoup baémission na biso ezoya zala branché scotché cimenté sur des choses de la TV partagez votre émission aimez commentez kosala bien ezalaki ya bino un serviteur l'homme de bonne foi zala branché baémission ezakoya ciao